Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Bundela to bundela mabele. Bundela to bundela ekolo. Baindo totelema sengo pese soko masoro banda kona bino epai wana bozomi penze belé yakola ne mission ya conscience mission éducatif mission kelama na likanisi moko yakola kisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko kende ko kundula bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kososusaka etuluku to bandeko na bango bazwaka libaku yakola nda biso na manaka na biso baindo totelema nenge to prometa kibino to zali to sokoba na moko ya bana moko ya ba disciple o bazana sima ya koko ya suka mboka fumukusu ke mzala pana na ngola to la kibino zali na ba période bomonaka ba ngangunza ba défilé ki na plateau na so ba ino to telema bokoma ki na période moko bomonaki ba bilandi période moko bomonaki noko ndombele botale mikolo pe tokokoba pena nuna sejeka kokeya epai wapi to utaki to lobelaki ba vie éternelle to lobelaki ba molimo monsantu lelo to kolobelela influence nini kombo ezalaka nango na bomo ya bato kombo oto bengi non est-ce que ça na influence na bomo ya moto nenga botamaka kombo bapesaka ye influence ka pe vie na ye ezaba mituna oyoyo ba téléspectateur ya vom télévision oyoyo ba téléspectateur na chaîne sur YouTube ya ba mongisam mokolo na mokolo bazotikela ka biso to solo la série yango nena mokolo mwa lelo to zongisi su sejeka kokia po to solo na bango série influence ya kombo na bomo ya moto eza na tina te to koyeba ngo na mokolo mwa lelo sejeka kokia mbote na biso pe boni bino ba santé mbote ndeko mopanzi sango pona ba santé kimi ezali na kati etumba alobika bayi kimi ezali na kati etumba wana ezaka cri ya biti ya etumba ya mokonzi ya banganga ngunza soki oyoki olobi bongo elingo loba ete wana mwana wana mokitani wana bato baza zinga na bango na tina ya kotanga pe ya koya kosaka bandeko na bango nina nini obayebi te na kati na mokili sejeka kokeya kombo non papa nyonso soka boti mona na ye po eza pe na kati ya mibeko ya mboka moto esengeli azala na kombo eza na kati ya mibeko ya mboka soki moboti apesi mwana kombo te leta aza na ndingisa wana ya kopesa mwana na kombo soki ozangi kombo na kati eza lokola moto aza na infraction na kati ya mboka esengeli ozala na kombo tolingi toyeba na mokolo mwa lelo ndenge tozwaka bakombo eske kombo na bomo ya moto eza pe na influence to eza nango kaka ke tozwaka na biso kaka tika kaka tozwa bakombo tokosala na biso ngo eza nango na influence moko te sur bomo ya moto maloba epai na bino matondo lisusu ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba pe bongo etuluku ya bandeko balandi bisika biso bazwami mpona kolanda biso bomo mesano na manaka na bango ya baindo to telema soki toya na motuna na bino ndenge botuni biso koluka koyeba soki kombo eza na influence na bomo ya mutu ingeta kombo eza na influence makasi mingi koleka na kati ya bomo ya moto po na kati ya kombo nde tozoyebela ya mbonano identité ya moto na mosuni pe bongo kombo yango eza kolie motu na mission nanu oyo ye aye kokokisela nango awa na kati ya mokila mosuni donc elingi koloba kouta na molimo ti koya na mokila mosuni kombo na bomo ya motu eza na influence makasi po yango ezosala kozala na yo na molimo lokola pe na mosuni kolandela etinda to pe mission oyo ye kokokisa na yango na mokila mosuni to pe circonstance oyo yo okutameli nango na mokila mosuni yango ekolingisaki na bomoi na yo oyeba na kozwa kombo oyo ekomonisa identité na yo na molimo lokola pe na mosuni na molimo pe lokola na mosuni sejeka kokieta bolobi kombo eza na influence na bomo ya moto seke baboti oyo azalaka boti mwana apesi kombo ya Bible moboti moko aboti mwana apesi kombo ya Coran
tolo baba sala kapenza malamu mingi kolandela lokola bato bazalaki na kati ya Biblia na kati ya Coran baza bato la majorité bato batambola ki penza malamu mingi na kobanga nzambe tolo bata baboti basala ka aboti mona pesi kombo za na Biblia to za na Coran ezaka ezalele moko ya malamu matondo mingi soki toko yanula na motuna na bino kobota mwana kopesa ye kombo o ezali na kati ya Bible to pe na kati ya Coran na baye basalaka yango eza toloba ndenge nini eza malamu mingi kopesa mwana kombo kolandela bonzambe kasi na contexte o biso bayindo tozaleli na kati ya colonisation eza malamu te kopesa mwana kombo kouta na Bible to pe na Coran o baye bakombo ezwami na kati ya babuku wana eza bakombo oya bakoko na biso te bien que bato wana baexistaki mais kozala ya bato wana ezaki pona bolamu na bayindo te kozala ya bato baza na kati ya Bible to ya Coran eza malamu kolandela biteni oyo bango bazalelaki to biteni oyo bango bautaki ndeko mopandisa ngo bokomona nini na mokili ya bakoko na biso ntango nanu loposo pembe to colonisation nanu ye te babotaki mpe bana na kobota bana na bango bapesaki bana bakombo na balolenge mibale kombo mosusu ezali non spirituel ntango tolobi non spirituel tozomona ndakisa ndenge ezalaka mwana botami mais baboti ya mwana wana na nzela ya bandoto na barevelation to na songe bakoki kozwa kombo ya mwana wana po bapesa na mwana ndakisa tozwa ta fumukimbangu yamba botama mupepe moko ezalaki koleka soki mutu akufi na mboka mutu wana bakokunda te mwasa mama ake kobota mwana kufi bakokunda te bazwi bakokata makasa ya makemba batandi na se ba mama bazwi maputa babandi kopupola mwana wana kimbangu fula mwana mupepe kouta na este elongwe eke na ouest nde kaka mupepe wana ezoleka ebembe wana zongi na bomo asekwi nde koya kosala ke tango sikoyo fumukimbanga botami baboti oyo babotaki ye tata kuyela akoya kozwa na révélation ke mwana oyo abotami kombo na ye kimbangu oyo elingi koloba kaka mbangudi mfika ya swekamo mozipoli ya mayema bombama donc mwana wana koya aye kolamusa bayindo oyo baza ya kokufa mpona azongisa bango lisusu na bomo oyo nde mupepe wana ezalaki kolamusa donc kombo edeterminaka meme na mission mpe moto aza nango na mokili kombo eza kodetermine mission oyo moto aye koaccomplir na mokila moto donc tolobaka nesongi ya nzela donc molakisi nzela donc molimo wana ye mpo kaka elakisa bayindo nzela soki mpe tokokenda ta epai ya bapaya okomona ke yezu ava botama bayebisi biso Marie azwaki ndoto ange aye koyebisa ye mwana oyo bokopesa ye kombo ya Emmanuel nzambe kati na bango Dieu parmi bango donc parmi nous te mais parmi bango nous te po biso pe tozana Dieu parmi nous na biso Dieu parmi bango omoni dezo kolingisa ke kombo wana ekokisa mission na yango donc wana yango tobengi non prophétique mais à part ya ba non prophétique tozana ba kombo o bakoko na biso bapesaki na bana kolandela circonstance o mwana ye kobota ndakisa tozwa na bakoko na biso boyokaki bamsu bazobenga mutu kombo wumba euti kaka elingi koloba omoni bakoko na biso bazalaki mama aboti mwana ntango mwana wana botami soki akomi na mokumba ya mwana mosusu ntango mwana wana azobotama oyo azalaki liboso akufi siko tango wana kokola soki azwi susu mokumba ya liboso oyo wana azalaki liboso fa kufa donc siko soki badetecte bokono wana to mbeba wana eke basaleli yango libongisi mwana oyo akobotama soki moninga na ye mosusu abotami eke azongi te bango mibale bakutani oyo azalaki liboso wana bakobenga ye wumba ingeta donc kombo wana eza kombo ya circonstance mais nalobi ntango olobi bongo bakobenga ye wumba mpona nini te bapesa ye akende ozwa kaka kombo ezoliye ye na eloko moko ya mabe ndakisa soki olobi bongo toza na bakombo mosusu omona mampasi sesheka koki ya moto kombo azanga moto kombo mampasi otala mpe la majorité mpe bakombo na biso esonaka mpe mabe ozoka bazobenga moto kombo mambweni par rapport ya bakombo mosusu ozomona moto azodima babenga ye Fabrice Merveille
Patrick ozomona bakombo wana par rapport à bakombo na biso par rapport à bakombo mususu na kamabe mususu na kamalamu mampasi azanga okobota bena mwana pesa komo mwana mampasi pesa komo mwana kombo azanga matondo mingi ndeko mopanzi sango soki tokoya ata na mituna na bino omoni bakoko na biso bazalaki na kati ya libota mwasi azuza mokumba te baluki bakei circonstance moko esalami bakei epai ya nganga ngunza tozwa ata epai ya koko asuka mboka koko atie lipamboli mwasi wana ake kozwa mokumba deli koloba mwana wana abotami na circonstance ya bonzambe po mosali ya nzambe asali intervention mwana wana ye okomona baopesa mwana na kombo ya matondo kwa nzambe donc eliko ba mwana wana zali likabo ya monene euti pa ya nzambe nde babengi ye matondo toya na contexte bino bolobi te bandela nanu ndenge exemple wana bopesi wana topesi ndakisa tolobi boyokaka na ba matondo mama mususu abotaka na ete asali pe mususu 10 ans na mariage atikala nani kobota te siko akutani ngunza moko boye to koko asuka mboka fumukusa salele lo sambo mwasi wana ke kobota siko na reconnaissance wana alobi mwana okombo matondo donc vidi matondo kwa nzambe donc azongisi matondo na tata moke kolandela circonstance mwana wana botameli ndazwi kombo wana matondo yango tolobaki bakoko bapesaki kombo na lolenge mibale d'une manière spirituelle pe d'une manière circonstance au mwana botami toyesi ko na contexte bolobi mampasi azanga mwana pena tambola babengaki azanga mampasi yete mutu azangi to yepete pasi kasi période o elandamaki kobotama na ye nde mai o emonisamaki na eleko ya kobotama na ye mikakatano moko ezalaki pasi moko ezalaki siko lokola mai wana esengeli emonisama à travers kozala na ye nde bakozwa kombo wana bapesi pa ya mwana wana pona kolakisa eleko ya botamaki mais likolo ba yete mutaza pasi te donc eleko o ya yela so na moni na zota mona nzela to ba téléspectateurs bazolanda biso boki mais bazalo bandeko to pe mutu kombo azanga donc elikolo bateke yende mutu azangi yete mozangi kasi eleko o elandaki kobotama na ye mbala mususu tata musale ezalaki te mbala mususu mama makoki ezalaki te mbala mususu libota pasi ezalaki makasi nde batali balobi te kolandela bileko o mwana o ya botami tango bakotala na mokila molimo batali mba mususu kolandela koya na ye po omoni batelo basosolaka te nini toutaka mokila molimo toyaka na mokila musuni kobotama toza na bapase mususu oyo salaki na bomoi na yo fitir na mobeko ya réincarnation poto kendaka tozongaka na bomoi passé ekoki kozala na mai oyo salaki oyo kolingisake koya na yo na mokila mosuni ekutama na période wana ya bozangi po elakisa tina moko mbala mususu ya mai to biye oyo salaki na vie future passé yango omoni koya na yo ya kobotama kozanga wana emonisami yango moni to salikansi na biso yango moni tango botami bapesi yo kombo wana ya azanga mais yo tende muto zangi kasi eleko oyo yaki na mokila mosuni maemoni samaki lokola bilembo kozanga wana nde eza lokola identité ya koyana sishika obi la musinga bela makatango lobike ngana yena ngana botami to loba kutu mwana azane angelu ayibi azane na lisumu te siko ndenge nini mutu azana lisumu te azane angelu bino bokolobake makambo asala ekanga ekangi na ndenge nini ya sala nini mutabotami ndakisa mutabotami na lelo asakuta na tata ni conscience po alanga nse mukutu ayemba kutu boye ye kutu kosenga neza kolela koloba na ekolela makambo noso na kolela siko koloba ndenge nini makambo asala na kala ekanga mutu azaki na kala aoya susu bebe ndenge nini expliquer na ba téléspectateurs ya manaka ya bayindo to telemanani yango tina wana na bilaka mfumuki mbangu alakaki motangisa koya pona nini po bato bazwa boyebi ndeko mopandisango bayindo tozalaki na bino na mikolo uti koleka tosalaki manaka tolobelaki vie éternelle tolakisaki bayindo ke éternité ya moto ezaka na molimo kasi na mosunité bandeko batala émission passée mais eza na ba chaîne so ba kolandela koya ya moto tokendaka tozongaka mokili eza bongo mokili balukaka soko kufi okoya lisusu kobota masima mikolo mobeko ya réincarnation ezali
sikoyo tant toza na mokila mosuni ma etosalaka soki e rattraper biso na bomo ya lelo te e ko rattraper yo na tour oyo ko ya mbala sima ma wane ko kanga yo yango ko sala ke donc to balobaka tous ces pays ici ba par rapport ya principe ya loi ya réincarnation yango nde mokili o tata mokila kili yango nso sala futa makaka na se to comprendre pe yango te nyonso ke o sali ngai e ko futa mabe kaka yango ko lingisa ke bakoko na biso na kati ya bonzambe bayebaki kotanga bilembo tango mama aza na mokumba bazo surveiller bandoto ya baboti tango mwana aza na mokumba bazo tala tango mwana azaki na mokumba bandoto nini mama azuzo bandoto nini tata azuzwa po bayebi ke mwana wana aza na kati ya libumu aza molimo siko tango tolalaka nzoto nde etikalaka kasi molimo ebimaka kote molimo wana ezokende possibilité ezali ekutana na molimo oyo azokoya facilité ezali ye moko molimo wana apesa bino badone to mai oyo yakoya kokokisa na mokila mosuni omoni ndi yango komona mwana mosusu azobota malobi tolotaki ye moko apesaki biso kombo ndenge topesi ndakisi ya tata kuyela po apesa fumu kimbangu kombo alala aloti ndoto ye moko fumu azoyebise ke ngai nde kimbangu wana na ye omoni donc mozipoli ya mayema bombama ndenge moko pe yezu ntango alotaki ndoto ntango aye kopesa ndoto epai ya baboti donc yesu ye moko ayaki ko se révéler pas ya maria ye moko aye ko révéler pas ya maria orobota mwana mobali okopesa kombo ya Emmanuel kolandela bilaka obalakaka bango nzamba kovanda na kati na bango donc elingi koloba kombo eza circonstance o mutu abotami nango par rapport ya mission oyo aye kokokisa nango na mokila mosusu seshikobi esalinga nzoto malili ntango olobi tobotamaka toza pena na masolo eza sur bakombo basolo eza sur bakombo me tokoki koéchappe babiloko mosusu te kotika batelespectateur na biso flou ntango olobi esengaki réseau eza makasi esengaki fumuki mbongo atinda motangisi o mokili emoni mokonzi ya banganga ngunza mfumukusu kiambu nzala pana na ngola koko esuka mboka topesi bango bambote epai wapi bazwami baye siko ntango olobi ke obligation saka fallait baya po batangisa bayindo lelo ntango ozoloba ke osali makambo lelo ekoki ko rattraper na pesa exemple po ososolisa pe bandeko toki ko sala rébellion bapesi biso mbongo to bomi bato po biso toganyaka bambongo naza politicien mbongo esengeli na futa bato nga na okende kotongela ba immeuble na poto na zwilongo basi ebele population zo nyokama ata soki lelo na futi na ngai yango te na kufi na ngai na tikeli pe bana na nga bomengo nga munda ko nyokwama to bana na nga pe ba ko nyokama so nga pe na ko nyokama kani na zana to tango so na ko ya robota maningo boloba wana na yo kuta susu pasi na mokili pona nyokama mekana ni ko limbola na sika wana to ba tous ces pays ici-bas tous ces pays ici-bas matondo ndeko mopanzisa ngo sima ya kozonga ya ye moto ango wana asali ba rebelo asali ba politique wana nyonso wana te lobaka sima ya kokufa po eso solisaka bandeko langage wana ya kozonga e rendre bandeko bele moins difficulté ba ko comprendre kozonga sima ya kokufa héritage nano ya tikeli bana continuité nango koma ezalande talaka continuité nano ya héritage wana suka nango suka ndeni bana bakoteka teka mapango ngo babebisi ngo suka bakozonga na pasi ye moko kote molimo wana ekei sima na ye kosamba na tango ekobala na aya lisusu kozonga na mokila mosuni après condamnation ya jugement na ye na mokila molimo akozonga po afuta maye nyonso wana oyo asalaki na mokila mosuni nga nasali ba makambo awa nazongi na kufi baki basambisi nga par rapport à makambo nasalaki mokila molimo basambisi yo condamnation na yo soki esengami ofutela ngo na mokila molimo ofutela baboloko kuna kasi soki esengi bazongisa yo po ya kofuta awa okozonga lisusu oyesu kobotama pona oya kobotama donc biso tozomona oza bebe nzoka sono bebe te bebe azalaka te bebe eza kaka nzoto oyo elati elamba ya sika kasi molimo wana eza na compte à rendre eza na makambo ya rendre kolandela kozala na ye ya bomoi ya mbala liboso oyo ozalaki to ya mbala oyo euti koleka liboso oyo ozalaki na ntango ozoya sikoyo yango mbaleleki tolimbolelaki bandeko tolobi mai ya sika na mokili ezalaka te kaka oyo eutaka na mabele emati likolo yango kaka kozongela bomemi biso boye tokobima mpenza lelo na risque tobima na sujet batelespectateur banimero eza affiché boréagir toza na CGK kokeya boréagir na banimero eza affiché toza na CGK kokeya bakorépondre na bamituna na bino nyonso émission oyo balobeleli awa ya sur vie éternelle
soki okoti na YouTube obeti ba mwangisa muvuvamu okomona be émission ezali soko beti kaka Vie éternelle na chaîne ya biso ba mwangisa mu ekobima bokotala yango expliquer nini yango vie éternelle. Bon réagir ba numéro est affiché ba mitune ke komela so c'est ko répondre si c'est ko kia le lopena na bona ngato kota na angle meminga na boto kota poto ko bima na sujet po kuni ko kunu lo biloko moko muta kufa ka zongaka to so mona za bébé maza bébé te wana pe ça pe mosolo pe sujet pe mususu to solo la pena bandeko na mikolo ya likoya to so ika na metali kombo olobi ba mampasi ba zanga o expliquer ba nini wana sikoyo ba raison pente za nini biso ba noto za na ba sentiment ya kozwaka ba kombo ndakisa komona soko za lelo na Afrique famille Patrick ezalaka te mais na Europe okuta famille Patrick omona un individu ça pe na komba Patrick mais famille pe mobimba pe famille Patrick pe ezali omona un individu ça na kombo Benjamin famille Benjamin pe ezali mais c'est biso boy okuta par exemple mutu comme par exemple famille Bisidi famille Kazadi famille Chibwabwa. Mais au moins, il y a un individu, au moins, il y a Jean-Paul, il y a Merveille. Pour nous, il y a une différence. Mais on a remarqué par rapport à ce que nous avons dit, au moins, on a un arabe, on a plus de Moussa, Abdul Majid, Youssouf, comment on a géré Bongo. Pas chinois, au moins, on a un combo. Donc, influence, on a une lignée, c'est la race, la Bongo. To atape naza nanga nwana ko sopi ba komo ba mindele na ko sopi ba komo ba tumusu ko sana ngwelo kote mekana ko limbola na misika wana matondo ndeko mopandisa ngo mbala na mbala tanto yaka na manaka na bino to limbolela ka bandeko ba indo boye ete na matea o to zui epa ya kokwa suka mbuka fumukusu kya muzala mpana na ngola na nsiku o bazo benga ba indo nyonso ba ya kotanga batalisi biso ndenge ba loposo ya bato ekabwani ndenge pe ba mikili ya milimo ya batu pe kabwani ba monde spirituel ndenge pe bato na bato bazana bakoko na bango siko lokola ba mikili yango pe kabwani na bakombo ya bato na bato pe bazana ba ndenge ya bakombo na bango ya kopesela bakombo kolandela ba circonstance ya ba peuple na peuple na kolika ngam na biso ba indo to sisa kite poto sisa ide na biso ndakisa tozwa kombo oyoki ndakisa bazobenga mutu mvumbi na Kikongo elinkoloba ebembe ngeta elinkoloba ebembe mais momocha boti bona na pesi ko mvumbi ni ba pesi mutu wana mvumbi okoyoka kote mususu ba ndeko ba kombo so batata bandeko mvumbi no so bazola na so na ngongo kote mususu kombo liwa kote mususu yoki ba pesi mutu kombo maziamu elinkoloba cimetière pona nini moto wana ba pesi kombo ya maziamu to pe cimetière ndakisa mvumbi na kati libota boboti mwana kufi boboti mwana kufi libota na bazo simba mwana te siko bateli balobi te pona nini boy ba meki ko vandisa bakolo bavandi bamoni mbeba moko ezo sala ke bana wana bakufaka siko basali makasi pona ko arrêter mbeba wana siko tango basali réparation ya mabe wana mwana oya ko botama sima ya libongisi wana ye wana zo porter identité wana omoni mwana oya simba mina maboko oto simbi oyo lelo aza ko symbole ko kabola mabena malamu donc oto simbi oyo eza ebembe siko est-ce que ebembe ko kufa lisusu po ida sa za mo kufa ko kufa lisusu akokufa te c'est-à-dire ye wana stopper ezaleli wana ya kufa na kati ya libota donc il faut so kombo mvumbi mwana wana siko fazo kombo ya mvumbi donc bandeko no so zomona ba kombo mvumbi to ba histoire na kati ba famille na bongo sa ndenge bino bosolo bela olanda logique bokomona ke ezaleli bongo. Les téléspectateurs vont réagir na ba numéro est affiché. Bon tini na biso pe ba kombo bino pe boyebi pe ba signification nango e ko sunga pe biso na sejika kokia ningi tozawa. Bolobeli mvumbi bolobeli so na ndeko moko so cimetière. Maziamu elinko loba nini cimetière. Sikoyo tuna bandeko bazolanda biso. Est-ce que cimetière c'est boyebe? Mutu musu toza ta muta liboma. Batu baboya ka mutu ana koma liboma batu basundole bomo e koma na fulu. Même kola okufa. Cimetière ko yamba elinko ba cimetière apona ke bembete siko mwana wana ba pesi ye kombo ya maziamu elinko loba ya zane ka moyambi ya batu na mutu mabe na mutu malamu na uta sid ngana zana nga molingi ya batu na yambaka na nga batu nyoso etala bizaleli ya bana okomona kaza molingi to pe moyambi ya batu donc vumbi liwa maziamu cimetière ngeta
moya moyambi ya bato po ya yambanika ya bato lokwa cimetière boya ebembe te nyonso boya okunda peu importe forme nyonso mutu kuta kufi na mai nzote bébé se décomposer donc okunda ya yambi cimetière akoyamba na ye kaka ye donc mazia maponaka te ba téléspectateur bo tu sais jika kokeya bolobeleli nini mais qu'est-ce question de tuni bino wana ya influence ya bakombo ya barace na barace est-ce que barace na barace bazana bakombo propre na bango o eza pe mbeba race mususu ki ndoko pe kombo ya baninga na koliki ya bandeko na motuna wana ya moto limbola bandeko bango moko bisika bazali bazwa ta na buka bapaya bazwa ta Daniel 1 ba verset 1 tina 7 okomona ke bon rappeler Daniel 1 na verset 1 donc tous Daniel 1 chapitre 1 premier verset tina 7 yango pe ba afficher pa bandeko na bakotanga bandeko bango moko batanga bakomona ke na eleko ya mokondi Josecam Nabucodonosor ayaki ko envahir bokonzi ya Josecam oyo ezaki na mabele ya Juda ntango envahir bokonzi wana ekomi sous colonisation na ye apesi ordre na bato na ye bakende koponela ye bilenge na kati ya bilenge wana baponaki wana mpo bazala baserviteur bajeune wana bazala bato ya mayele bazala sage bazala intelligent bakendeki kozwa Daniel na bandeko na ye misusu bango mine mais soko tali bandeko bango batanga na 7e verset komonaki bana wana po bazala ba serviteur na bokonzi ya Nabucodonosor bana wana bachangeaki bango bakombo donc balongoli bango bakombo na bango ya bokoko bazwi bapesi bango bakombo oyo ya sentiment ya Nabucodonosor po bazala ba serviteur na kati ya royaume ya Nabucodonosor ozomona siko soki bandeko kaso batangi wana toya siko ngam na biso bayindo tokomona ke bakoko na biso bapesaki bakombo selo ba circonstance yango ndenge tolimbolaki ndakisa moto abotami mapasa okomona ke bakoko na biso bazaki na lolenge bazaki kopesela bakombo ngambu musu balobi ntimba na nzusi ngambu musu balobi bonampia ngambu musu babi maboso na mangombo siko soko landi ngoina kanku siko soko kendaki se pa ya bakongo oya landaka ba mapasa babengi elando quelle que soit forme neni donc automatiquement soko bot ozapo ba Congo soko kolandi ba mapasa olandi ba mapasa kombo no ka lando donc balandu nyonso tozomona boye balanda ba mapasa na ete na ba Congo siko oya landi ba mapasa nete na Kasai babi mwambu donc soko ki mwambu nyonso ne mwambu donc alandi ne ba mapasa leke ba mapasa siko kaso tozongi na ngambo ya ba Congo okomona ke soki lipasa botami oya landi landu oya landaka landu lukombo donc soki donc bamapasa babotami oyo alandi bango ye wana babengaka landu oyo alandi sikoyo landu nde lukombo donc balukombo nyonso tozoyoka oyo toloba nini balandami ya landu toloba aza na intermédiaire po donc na liboso na bango bamapasa bazali après landu ye nde lukombo donc automatiquement na bakongo soko olandi landu kombo nokufezaka lukombo ozomona donc bakoko na biso bapesaki bakombo kolandela ba circonstance au moins na botami mususu abotami plan setan elingi automatiquement mwana boza kutu na kombo kolukele te automatiquement na ngambo bakongo bakobenge nani nzinga donc banzinga nyonso bamama babota bona bacondition wana plan setan elingaki ya bimi ya kolingama na plan setan donc babengi ye nzinga soko keye pa ya bandeko na biso ya kasa eyoka babi mujinga donc mujinga nyonso babota bona bacondition na eta babota mabongo c'est que eza mbeba mwana bota mana bacondition bozwi par exemple le combo ya merveille to Rodrigue bopesi mwana siko bakombo wana ntango tolimboli topesi verset wana ya Josecam ntango Israël ekomaki na bokambemi bato wana mpo baservir malamu na bokonzi ya Nabucodonosor oyo bakomi na colonisation ya Nabucodonosor esengeli bazwa sikoyo bakombo eza lokola ndeko topesa ata ndakisa ya mbwati mutu azobokola mbwa na ye akopesa ye kombo oui logique obengi ye tubi soko ye amoni ke patron na ngai mokonzi na ngai aza nsima na yo azobala tubi lelo okekuta na bambwa baolia baspageti ngai namona mbwa azolia biskuit mpo na nini mpo avandeli na mokili ya bowumbu oyo ya mutu nde azozwa kombo azolia na sentiment ya mutu mais ntango azalaki na zamba chakal est ce que chakal pa kolia biskuit mpo chakal aza peka mbwati mais ya zamba
omoni nde sika mbu akomaka traître ya kokende ko trahir bandeko na ye banyama na zamba na intérêt ya nani ya mutu yango omoni tango bamemaka mbwa na chasse nini esalamaka mbwa azokende kolakisa bisika baninga ne banyama bazali nsima na yango tango bakangaka nyama ye mikuwa mutu alie musuni apesi ye mukuwa me mbwa mutu alakisaki bango esika nyama yango azali nde ndenge wana biso baindo na ndenge tolimboli bakoko na biso ndenge bapesaki bakombo kobalana na babunzambe na biso moto na moto azwaki kombo kolandela circonstance forme ya botameli to pe mission oyo ya kokokisa yo moko opesaka na baboti na yo kombo parce que tant to koti na eleko ya colonisation ndenge topesi verset wana tango Jida komaki na bokambemia na bikondonozo po bato wana ba servir bien bokonza na bikondonozo bazwaki bakombo. Donc à chaque fois bato ba kokonza bino faut pesa bino kombo bakombo na bango bakombo na bango pona kolakisa ke bokomi ba umbu na bango. Donc ba prene nyonso biso to zueto lobaniza symbole ki bo umbu e banwa symbole ki bo umbu yango ezo lakisa ke toza na kati ya bo umbu to colonisation ya mokila bapaya ndenge topesi verset wana yango komona ndakisa tant to komi na eleko ya colonisation nde to bandisi ko kozwa ba prénom nzoka kombo nyonso moto azwaka il faut yeba signification na yango elingi koloba nini epa na bango tango balobi ndakisa epa na biso tango tolobi mujinga ozoka dabo tango oki mujingo bia oza kasayen donc donc tango ka oki kombo ya mutu oza na facilité opesa même eteni ya mabelo ya zali tango oki kaka ntimba olobia o Mukongo central tango oki kaka mwambu olobia o Kasai ozomona. Donc à partir na kombo koki ko pesela mutu eteni ya mabele parce que tango lobi ndakisa oyo Jean eteni ni ya mabele ko pese na Afrique l'Afrique ya Jean exacte okomona ke ndenge kaka bokonzi ya na bikondonozo tango vandaki ba judaïen oyo bakotaki na bombo wana bazwaki bakombo ndenge wana pe biso tango nzinga ko amikitisaki le 3 mai 1491 ko bandana na yemoko nzinga ko balongoli ye kombo ya nzinga nkuvu babatisi bapesi ye kombo ya Joao I Jean Premier oyo ezali muninga roi ya Portugal bakombo babatemi te eza elembo ya relation ya yo na Nzambe yango bapesaka biso bakombo ki mo Kristo mais eza mabe makasi sur le plan spirituel eza bambe makasi bakombo wana sikoyo pasi ya baindo eza kake po baindo baza na accepter na histoire na bango kasi batala nanu histoire yango sima ya roi nzinga nkuvu kozwa baptême royaume nesukaki ndenge nini mabe ekotaki makasi ti tango tokomi na ba 1505 aluka kobongola makanisi kobwaka makambo wana ya bapaya po azongela maye ya bakoko na ye ti bakende kosuka na kotyela ye poison na koitilizaka mwana na ye moko Alfonso Premier oyo akoya koremplace ozomona soki siko ezalaki ke royaume na ye akomisaki yango na bokambemi ya Nzambe sima mikolo amonaki bambeba mpo nani royaume ekomi kotambola malamu te bakomi kokanga bato komema bato nde na bongo tango tokoti sikoyo na kozwaka bakombo wana ya bapaya ebandi sikoyo komema influence ya mabe na bomoi ya baindo tokopesa ndakisa moyindo aboti mwana ozwi mwana wana opesi ye kombo ya Claude to pe Claudette soko mwana wana epai ya bango kuna loposo pembe soko oyoki mutu nyonso babengi na kombo ya Claude mobali Claudette mwasi c'est kaza infirme. C'est OK. Donc Claudette na Claude. Et ça ba kombo ba pesa ka ba infirme pas le poso pembe. Donc soko c'est infirme to ko zo kombo wana te. Infirme to ko zo kombo wana te. Siko tango yo ndimi. Non mais Claudette nyoso biso to yebi na ba Claude biso so do yebi awawa. Po c'est là nan. Na ba Claude nyoso nga na yebi ata infirme mon côté. Ba Claudette na ba Claudine ata moko pété. Matondo siko na bongo. Tala bomo ya Claudine wana ya Claude wana to ya Claudette wana parce que loko les a kombo o ba pesa ka ba infirme soki yo na bonzoto boye infirmité moko ezate ekokende ko donc ekokende ko affecter molimo na yo yango komona mai mingi ba Claude na ba Claudette basala na mokile simba donc kombo ka so porter muté komelele malheur na vie blocage malheur na vie parce que na mosuni boye infirme ezate ozana mbeba moko te donc soko zaki non infirme linge za logique soko zaki infirme pas ba mindele za bongo ezo kokisa kozala nango po pas mundele jamais aboti mwana na az infirme te apese komba Claude to Claudette ngeta
Ba téléspectateurs vont télévision bo réagir na ba numéro eza affiché wana ba mituna pene ba dide ko côté zo auto retourna CGK kukeya. Botinda bobenga bokoma ba mituna CGK kukeya za kolandela ba kombo nek to ali ko zwa yango. CGK kukeya dete kwa ko bokomesela biso ba mituna o bande ko bazo tindela biso na panda émission na ba numéro eza affiché wana. CGK kukeya donc bolobili li Claudette à part Claudette boza so ba quelques mois kombo boepo et comment c'est qu'on va ça va banda ko ngi ba fandi boy oboti mwana opesi ye kombo ya Dorcas et Dorcas c'est mboloko siko mboloko liboso ya lion des tribus de Juda so oneza quel fois lia makakati po ba mboloko nyonso na bazamba basaka bile ya banya makanda mboloko siko yo mboloko devant lion ya tribu ya Juda kasi uzaka bile donc yango moni ba ya Dorcas yango moni baindo bazokoka ata bosembo ya tata mokele epa ya baindo bakokoka ngote parce que influence ya bakombo ya bapaya milimo ya bapaya eza déjà makasi na yango na religion africaine fumukusu alingaka te babundu baza na kati ya religion africaine baso ba prénom pour après savoir ko rejoindre ba on a liti ya kubundila baindo na religion africaine so na prénom fo longola yango il faut longola yango parce que kombo eza na influence na bomo ya mutu kombo ka ya pambe koko za même na base ya kobeba ya bomo ya mutu même ya mission ya mutu kombo kaka tango ozondima babengaka Brenda ndakisa Brenda liko loba corbeau siko bota mwana no opesi kombo ya Brenda siko babenga corbeau okosilika siko osiliki pona eza lokola mutu aboti mwana lobi Pierre na Pierrette Pierre eza libanga siko babenga mwana libanga yaka yoko sepela omo luka yoko benga mwana nga libanga ndengeni mais so babengi Pierre olobi ya penzoka Pierre eza na okali ba ve Jean Pierre bazebele siko osiliki pona nini po yango na kombo na yo mais Pierre Pierrette féminin Pierre eza Pierrette libanga ya mwasi so libanga ya mwasi pesi ezala na mokili de Pierrette libanga ya mwasi mais bota mwana pesi kombo Matadi po Matadi pesa ka libanga Matadi so ba Matadi libanga ka Matadi eza libanga mboka ya mabanga topesi nganga vila Matadi donc mboka ya mabanga topesi nganga ngunza Matadi epai wapi bazwami wana moko ya ba disciple ya koko esuka mboka fumukusu ke mzala pana na ngola mbote ko tango benga ki Matadi mona ke sengo ndenge za kati na ye nano kuta se plaindre na kombo ngote ta ko se plaindre te po ya mwana bokoko nzoka na kati ya libanga nde batelemisaka ndako donc motongi motelemisi ya nyonso donc ba ve nyonso to benga ba ve Pierre donc logique exacto benga ba ok ba ve Matadi mais logique exacto benga ba ve Matadi ba ve libanga siko benga ino libango momo na réaction c'est jika kukia pona koloba ke kombo ezalaka influence makasi na bomo ya mutu siko mutu ono bengi libanga siliki pona amo lokolo saboter c'est jika kukia matondo mingi na bino ba téléspectateur ba dete kwa ku matondo ni bozo tang ba message zokota ndeko boka bi c'est jika kukia za na raison ndeti kombo ya abi Jérémie ezaka ba fils aîné mundele soko yo ki azobenga mwana Jérémie c'est kaza mwana liboso mais biso ko mona mutu azape 3e 4e aza ko mebenga Jérémie ndeko Flavien depuis commune Elemba c'est ce que ndeko Flavien tinde biso azolanda biso moko pe ba téléspectateur abi mundele pa na bango Jérémie soko yo benga Jérémie eza fils aîné mais biso wawa au mona to zape mwana suka mais ba vu kombo ya Jérémie ba pesio c'est ça logique kasi ndenga pe ndeko nenga lobite ezo ka ba Benjamin zaka bana sukati donc oya sukisi Benjamin donc mundele so ko benga ko mona Benjamin do aza mona ya suka oya sukisi makam nyonso tu siko yoko mwana liboso mwana mibale ya misato osukisa pete komo ndi mozo Benjamin siko lokola yo za 3e osukisa te eke ondimi ko porter kombo ya suka siko soki na bomo ina yo oza ya suka te et okende ko sukisa makambo ebele na bomo unaona na molimo ingeta talaka ba bandima ko zoba kombo ya ba Benjamin aza mwana suka te siko tango makambo esimbaka te ali banoko na batata mwasi na bakoko bakomi bandoki na fa zoka ye moko kombo ndima ko porter ndeza na base ya bomo mingi ya bainde ezobeba donc ba Benjamin na atani ngo bozo la signification bongo na bomo ya bayino ezo za mona suka ça pe kaka mabe ko zo komba Benjamin mais ça pe kaka mabe parce que Benjamin wana exista ka kune pa na bango na ba condition na bango dete kwa ko sunga biso to tanga ba message ya ba ndeko moko atindeli biso message
ndeko botanga ba kombo tango zotinda biso message ya oui ndeko Patrick depuis commune ya Monga Fula message na bango balobi Jackson soko ki mutu bazo benga Jackson elingo loba mwana ya Jacques mais biso a okomona papa na yo kombo na yo kombo na ye Kalombo mais aboti mwana kombo Jackson c'est cheka kokeya wana ndeko Patrick depuis commune ya Monga Fula lobi soki bazo lobela Jackson fils de Jacques mais biso okomona papa na bino ko komone Jacques te mais azui mwana pesi kombo Jackson bade ko bo réagir na ba numéro za affiché nyoso wana so bani boyinga kaka epa bayindo yango wana boyinga epa ya bayindo omoni boyinga epa ya bayindo siko tozwa lelo un chrétien aboti mwana pourquoi ko pesa e kombo ndakisa ya Youssouf te parce que tango lelo oyoki kaka mutu kombo Youssouf mbala moko ebi qualité religion ya zaleli oyebi ka awa aza mowumbu ya barabe oh monsieur Wilfried awa aza mowumbu ya mindele ozomona donc kombo kaka tango kaka o Ibrahim oyebi déjà oyo aza mowumbu ya barabe donc ba kombo ya Coran na Bible na bayindo bakoki soki bayindo kozwa yango pa na bango to lobeza malédiction ko porter ba kombo eza na Bible et na eza na Coran mais tozwanda kisa kombo ya Yesu hein so okipa ba chrétien ba benga Jésus. Mais tant que pas ba musulman pour noni ba benga Isa oui ba musulman mais mutu moko kuna balobi Isa koto balobi Jésus po kombo eza na influence na bomo ya mutu donc na influence kombo na fosa na peka na bakota na bino boko so pe ba kombo te bakota ya bapaya kombo il faut ebalana na kozala na bino na kata bonzambe na bino kolandela bizaleli na bino kolandela pe circonstance ya mutu na mutu ndenga zo botamela ndenge tolobi wana. Alors ko porter kombo ya bapaya ezambeba makasi ko bandano na bomo ina yomoko na musuni ti na bomo ina ona molimo dete kwa kubosunga biso ba message one kota ndeko moko ndeko Rodrigue bazo pekisa pe ba kombo ngo bandeko pe bazo continuer nango kaka ndeko Rodrigue depuis commune limitée bango balobi papa koke aza na raison kolandela Papa Kouké a raison que la politique ya président Mobutu a salaka ya retour à l'authenticité balongo laka ba kombo ya bapaya après avoir kokutana na Mao Tse-tung nda te yakaye batu na batu bazalaka na ba kombo na bango wana ndeko na so rotique ya lobby président Mobutu basalaka politique kolongola ba kombo ya bapaya mais ba prénom papa na biso maréchal et le kosko batu basosolaka te tant tokomaki vers les années 70 ezalaki plan mobima ya mokili na biso ya molimo monde spirituel na elle spirituel na biso et préparaki programme mobimba pona lobiko na biso yango ko lingisa ke neleko wana na nguya tata mokili na inspiration ya Fumoki Mbangu papa na biso maréchal akende kokutana na Mao Tse-tung azala lokola guide oya ko pesa eli kanisi wana mais total asko mboka na biso de 70 à 75 tango papa na biso tout fait tout flamme na politique à recours à l'authenticité total ata Zaïre na tango wana ndenge ezalaki omoni pona koloba ke kombo eza na influence donc yemoka longola na kombo ya Joseph wana Joseph kombo ya Joseph Désiré Mopanzi atiki Mobutu abakisi Kungwendo wazabanga oh yango la majorité bato babotama na ba 71 72 73 bazwa ki ba prénoté so eloko ni sala ke ba o ba ina ba 74 75 ba 76 ba 76 tina lelo bazongela ba prénom kasi politique wana yambonanu encadrement ya mabe o yazwaki na kati église kimbangisi parce que to vivaki trois Joseph Désiré Mobutu na Joseph Malula na Joseph Diangenda. Si comme Mobutu lokola yebaki ke Mao Tse-tung ayebisaki déjà ke bozana prophète munene kuna na mboka na yo Mobutu koya na ye osa na ye ezalaki même église kimbangisi ekoma religion d'état. Nda bengi papa na biso Diangenda tant que mwana ya prophète asunga ye. Kasi eloka liboso ezalaki ni tant Mobutu a se débaptisé a s'apostasier abwaki bakombo ya bapaya na ba religion ya bapaya mutu esengaki alanda na makanisi ezaki papa Diangenda normalement papa Diangenda kokaki pe kolongola kombo wana ya Joseph atikala Diangenda kuntima sima akumba baebanso bazalaki na kati ya makanisi wana balanda likanisi ya papa maréchal nesika
religion d'état et comme local l'église. Mais toi quand le président Mobutu a quand même un problème na cardinal Malula na temps wana. Mais on a politique, on a un retour à l'authenticité. Cardinal Malula penza te azwaki nde ba problème na Vatican. Malula za représentant. Donc Vatican c'est pas là qui était la politique ba noir ba zonga ba kombo na bango. Oyo ba chinois agence à la kate c'est jika kokeya. Na kolikia kaka na manaka tuzaki na bino tulimbolela ki batu nzembo ya papa na biso ki ya mwangana. Wa ute kotika biso miko. Kotika biso. Mais nzembo wane yaki na inspiration wane yaki pona ni. Pona kwa appuyer makanisi ya papa na biso Mobutu. Ozomona. Pona kwa appuyer makanisi wana. Donc chinois relié à la kate. Chinois relié à la kate. Ya Patrick à la kate. Ako uta na kutu. Japonais merveille à la kate. À la kate ako uta wapi? Oh, arabe ya Cédric passe à la kate. Okomonele wapi? So to les seuls races na mokili to sangisi ba kombo ba race nyos mais ba race na bazona ka ba kombo te. Bazona ka ba kombo te po ba race wana ba yebi ke kombo eza na kati ya bonzambe ya bato. Kombo eza kozala na yo na molimo pe na mosu. Donc ti bazo benga yo sœur Mireille na quartier eza mabe. Mabe makasi. Mbeba makasi. Ya fidèle eza mabe. Mbeba makasi. Donc molimo wana ya Mireille ndezo ya kwa. To uti ko leka Noël bato mingi babota ma le 25 bazo ba koma ba Noël oya basi ba Noël ya mibali ba Noël nyoso wana pe kaka mabe pe kaka. Mais nyoso wana eza ba mbeba makasi. Tozo ata lelo tozo ata Sarai eza querelleur muta kuswana. Soyo botima no pese kombo ya Sara mwana na ozande. Tala bomo ya mwana. C'est chaka kuya nyoso to kokoloba na mukolo moko te. To promettre ba téléspectateurs kolande la paix émission ndenge ezoleka na forme télévision boye na YouTube ndenge kokota na YouTube bandeko bisika na bisika bakotina mituna na bango tokosala des numéros sur influence ya kombo na vie ya moto pamba te ezana bandeko mosusu bazuli bako kolanda biso te tozoleka direct boye bakolanda biso na YouTube bakolanda biso na ba rediffusion na forme télévision bakotika ba mituna na bango ya ndenge na ndenge oyo tokozala obligé to leka émission kaka boye tozala obligé faut to limbolela bango tozokabona pona mokolo mwa lelo liloba esuka pona manaka ya mokolo mwa lelo pe na numéro ya téléphone ezana bandeko mosusu pe bakoluka bakoba ya mboto ya deuxième émission bakope kosola na bino na nzela ya singa maloba epai na bino secheka koke matondo mingi lisusu ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba tolimbolelaka bandeko tozoya pona kolimbolela bandeko kotalisa baindo mokili soko yebi mokili okoyeba pe kovanda na kati ya mokili po yebi mokili yango mais soko yebi no mokili te okovanda ka yo monika kake oza mutu ovandi na même ata nyama oya vandaka na kata zamba ayebi mokili na ye malamu yango moni ata lion ata nyama nyonso ata mbisi na ma ya kufa kanzala te po ayebi ke soki naza na nzala esika songolo bilei na nge ezalaka oya kolia omoni alors biso baindo lelo soki tozonyokama na kati ya mokili to mabele na biso tata mokili atila biso po biso baindo tozate bato na kati ya mokili na biso toyebi te mokili na biso ndenge ezaleli baye bakumbelaki biso bonzambe bayaki po babebisa biso na bomoto na biso mobimba nde tina wana tata mokili oyo alingaka biso oyo atindelaka biso fumuki mbangu oyo na bilaka na ye alobi nlongi ya koya mpona kolakisa bato mokili siko ntango biso tozoya kotalisa bandeko na biso eza po tovandi pene ya nlongi wana biso tobengaka ye koko ya suka mboka nesongi ya nzela kusu kya munzala mpana na ngola nde bayeli biso boyebi oyo kouta na tata mokili siko mbala biso pe tokendaki pa na bango koepuize tozoya pe na ndambo ya mai topesa pe bino bandeko na biso bozolanda biso na bisika biso tozwami kasi pasi ezalaka na bacontemporain bato ya periode ya motindami ya nzambe nde bakomprenaka ti yango tozosenga bososoli ya makasi na bandeko na biso nyonso bozolanda biso bisika bozwami na ntango oyo ndimaka babenga yo na kombo ya bapaya nde esika bomoi na yo ebebelaka nde esika kozala na yo to mission na tata mokila tindelo na mokila mosuni ebebaka po okoma esalelo ya baninga bato yango komona moindo ti lelo okomona mutu na ba classe na ba niveau nyonso ya tangi alula aka mundele azo développer mundele azo sala boye mundele azo bongisa tala poto bozo envier ka poto mais mundele soka azo sala bongo po azana bonzambe basiatique soki bakomisi Asie lelo bakomisi Chine ndenge komi lelo c'est parce que bazwaki conscience est-ce que biso pe baindo tozana incapacité wana ya kokomisa mokili na biso ndenge ba Chine ba Japon ba Dubai ndenge ezokoma lelo te impossibilité ezate kasi manki ya bonzambe ya kozanga bonzambe ndezo sala ke biso baindo tozana esika oyo tozali kasi tata mokili atindeli biso bato ya mayele o baye ntango nyonso kolamusaka mayele na biso
bango wana biso baindo na eleko oyo basusu tozofinga basusu tozochola basusu tozoloba mabe kaka ndenge tosalaki na eleko afumuki mbangu na eleko pe tozosala oyo motindami na bango atelemi mpona kolakisa baindo nzela nzoka nsima ya molakisi koleka tango oyo koya etumbu ekozala tango ya etumbu numéro ya téléphone c'est grand roi koya numéro ya numéro na téléphone biso ya téléphone toza na 089 63 84 017 bobandela yango soki mpona kobandela toza na 089 63 84 017 matondo mingi na bino ba téléspectateur ya Vom Télévision toyebisaka bino etando ya bonsomi Vom Télévision eyaka kolakisa bipende ya basi te eyaka kolakisa distraction ya mboka te ekolisaka distraction na mboka te bato nyonso bazwaka ma chance libakwa kolanda etando ya bonsomi Vom Télévision babénéficiaka toujours na implice kolandela bamanaka ndenge elekanaka manaka na biso mokolo molelo bayindo totelema tosolaki influence ya kombo papa aboti mwana mama aboti mwana azwi kombo apesine kombo nzoka ejwaka rola ezaka na rola makasi na bomo ya moto bandeko basungi biso bakomele biso ki ba message ndeko moko na bike voir même président Mobutu tanga kokutana Mao Tse-tung ayebisi yo kombo na Joseph Mobutu tambola na mokili mobimba okotekala jamais komona mundele na kombo ya Mobutu boni yo zwi kombo ya Joseph ela musaka président Mobutu ne pour ça que président Mobutu tanga zongi ya la politique à retour à l'authenticité balongola ba prénom nyonso Pasipe Mawa Vatican ayebi nenge colonisation ya pa ba noir nenge ba imposaka ba noir ba prénom ba mindele ezaka na tina ekangaka bango spirituellement ba telemela président Mobutu na ba niveau nyonso cardinal Malula bana même côté ya batu na église président Mobutu amemi mboka pa ba démon pour kaka longoli prénom liango raison pour laquelle batu babotama na ba année 71 72 73 bazo ba prénoter tino lelo ba misuku to ba koma kutuko kozongisa yango kaka na kati phénomène bakambo bakombo bokotana na kati na mokili toza 4 races biso ba noir ba blanc ba jaune na ba rouge jamais komona un jaune na mokili azwa kombo ya ba blanc azwa kombo ba noir azwa kombo ba rouge jamais komona blanc azwa kombo ya ba jaune azwa kombo ba rouge azwa kombo ba noir biso ba noir toza la seule race na mokili tozwaka ba kombo ya ba race nyonso mundela kazadi okoyoka ete mais Jean-Pierre ya moto moindo komona arabe ya Chibwabwa okoyoka ete mais Youssouf moto moindo okoyoka Makengo ya chinois japonais coréen okoyoka te mais Jackie Chul ya ba noir okoyoka est-ce que kibomoto penze ezali kibomoto ezali mundele soka boti mwana na liboso bapesaka kombo Jérémie biso na kati ya kuzoba okoyoka ba Jérémie ya bana misato pa ba noir bazali okoyoka ba Jérémie ya bana suka pa ba noir bazali ngana yebi 3 Jérémie ata moko taza mwana suka pasi na motema kombo za na influence balobi mvumbi soko ki mukongo so benga mwana ni mvumbi ezaka na tina liwa kasi yete liwa kolandela babane kokufa kufa basali cérémonie pe bakoko lokola mwana ne ya botami akabolili mabena pasi bokomi koyoka esengo bomuni mwana ye fozwa kombo wana po atambolaka ne lembo wana ya ba mabe etikali mutu kombo azanga ezateke ya azanga eza circonstance mama na papa baboteli na période na fo mwana wana zwa kombo wana po milimo ya pasi wana elanda yete ya komi lokola anti eloko wana anti do ya ozala azanga te ya ozala lokola mozwi mais faut ta kombo ya azanga comme lokola anti azanga na soka yelo akuti déjà ye komona azanga moye tout ayesusu ezate boyebi ya boye na kati ya religion africaine ba disciple mfumukusu ne mutu bazo ya kana yango tata mama émission botina mituna tokosala la deuxième émission sur ba kombo ngape na kobimisa pe na kombo na kotuna CG ka kokeya balimbolela ngai influence ya kombo bosepelaki na émission tozongisi matondo mingi na mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke muzala pana na ngola matière o nyuso tozoko exploitaka na bayino to telema eza biye o bana bazokenda kotoka o balobaka pa ndoko ndombele botale bango bazo océan atoyina bitulu kutu otoki mai ya silaka te nde banganga ngunza bilandi
ba CGK ba kambi ebele bato ebele bazokendaka kotoka mai epa na ye nde mai yango yo biso pe tozoko exploiter yango na bamanaka na biso. Tozongisi matondo mingi epa ya Fumukusu ke muzala pana na Ngola, tozongisi matondo mingi na bakambi nyonso evom télévision. Manaka mokolo molelo zaki présenté pa ngandi ko na bino Tambi Koka on a présentaka ba ino to telema to yamaki CGK kukeya to solola ki sur influence ya kombo na bomo ya moto. Moto azwaki biso bilili dete na biso kwa kuna nzela ya cadrage pe na montage ba mpe mutu basonga ki biso pe biso pe komelela bino. Ceux qui ont raté l'émission na Vom télévision, landa biso na ba mwangisi samu na Vuvamu na ba mwangisi samu na YouTube ko kuta émission ya lolenge ya kafu. Ba numéro eza affiché. Komela nga indeko Tambi Koka na Facebook, tokokoba lisolo na WhatsApp 082 319 22 25. 082 319 22 25. Oyo tokokoba lisusu tikela biso ba mituna, tikela biso ba sujet oza na posa to solo la série yango, tokoyamba CGK kokea tokosolo na bango, nde tozokoba na bango nde tozaki na période ya bango moko Fumukusu baleka na plateau ba ino to telema, banganga ngunza, bilandi, ba noko ndombele, lelo pe tokompe na tango pe oyo CGK kokea tozosolo na bango. Kimia tata mokeli Fumukimbangu bakoko eko bakozala na bino tokutani na bamanaka na biso oyo ezali koya. Bahindo to tele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele.